Mbote na biso, mbote, nazozwa bino mwa 3 minutes, ndenge komira mikolo 3 minutes, tozoko kasuko kanga monoko te, tozoko kasuko kozala ba téléspectateur te, tozoko kasuko kozala ba complicité, tokomi pena bato yo, omoni ndoki, belela, biso omoni ndoki. Ndenge na habwe na moni ndoki. Donc il faut na belela. Omoni ndoki belela. Na si bomoni na titre na ngana te, le fake news sur la réalité en RDC. Alors togomeka ko teta mpoke, togomeka ko panza nteke, potoyeba fake news nini oyo ezali koleka na réalité ya RDC. Alors fake news, fake ezali mot anglais qui signifie moniato to lokuta. Bon, izana nenga mensonge te me eloko nesi fake ba itizango mingi na makambo ezali ya bosolo te. Nesi osombi elamba moko boye disquared basali yango na Chine ezana na matricule ya France ya Canada te. Donc ba robenga ngo fake. Eze lamba na eza lamba moko authentique te, eza fake. Donc eza eloko ya malamu te. Donc so bokena ba anglais ba pays anglophone omona ba utiliser mingi fake na bilogo ezali ya moniato. Omona ba CD oyo ya ba video oyo non eza ba fake, eza ba originalité. Donc ba fake news ezali ba news mais ya solo te. Alors togoye ba sikoyo ba news yango ya lokuta ezotambola ndenge nini. Na pesi bino lisusu mbote mingi wabino ndeko Google toujours en connexion ndenge tozoaka 3 minutes tokozwa 3 minutes na biso to solo la mwa moke toyeba nini ezali koleka actuellement na RDC. Na kanisi bandeko complot oyo ya RDC ezali kaka bapaya tende bazosela RDC complot. Boyeba ke complot yo ebandaki d'abord na États-Unis. États-Unis a reparlé problème ya démographie. Démographie elingoloba mokili na monene nango na bato bavandaka na mokili. Alors bato bamoni ke bato bakomi ebele na mokili. Esengeli kolongola bato musu na mokili baza utile te na société po mokili etikala na bato baza utile. Toko kamata bisika misusu ezali polele kotia bato musu po babika kuna. Yango nde balobelaka lisolo ya démographie. Alors tolandaka Sarkozy alobaki ke Congo ezali vaste, inhabité, esengeli bakamate teni na bango ya mabele, bapesa pe na bandeko lokwa ba Rwandais o bazali surpeuplé bakoka kobika wana. Alors baiko parler, bonjour madame Christine, baiko parler problème ya surpopulation. Balobi ki Afrique ezali surpeuplé. Afrique ezali surpeuplé. Or Afrique ezalaka surpeuplé te. Densité ya population bapesa kabino ya Afrique ezali fabriqué par l'Occident. Biso africain tolaka na biso ebele te. Ba européen baleki biso na ebele, ba asiatique baleki biso na ebele, ba américain baleki biso na ebele. Vous imaginez qu'il y a des pays au monde et les Afrique mobimba la population. Ba pays. Aujourd'hui pays la Inde qui compte aujourd'hui 1 milliard d'habitants. Afrique est à 900 millions ya pamba. Aujourd'hui pays la Chine est à double la population ya Afrique mobimba. 2 milliards d'habitants Chine actuellement. Aujourd'hui pays les États-Unis 385 millions d'habitants, c'est-à-dire moitié d'Afrique. États-Unis ya ngomoko, azana population ya moitié d'Afrique. Boyebi, aujourd'hui 5 pays Europe, aujourd'hui France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Baksasuna, Espagne. Osangisi ba pays wana nyonso. Ba pays wana nyonso sangisi. Bazana 145 millions d'habitants. Ba pays wana nyonso 5.
Mais Congo, azakaka na 80 millions ya habitants. Mais ba pays nyonso wana 5 soko kangisi yango ekokota na kati ya Congo, Congo etondi te. Donc Congo eza munene koleka ba pays nyonso wana na sangisi wana. Espagne, Allemagne, France, Luxembourg, Suisse. Soko sangisi yango Congo eleki yango na munene. Mais Congo na munene nango azaka na 80 millions d'habitants. Mais bango nyonso wana basangani baza na 145 millions d'habitants. Ozwi lokola pays ya mukie oye kangami na Inde. Moi pays moko ya muke kangami na Inde. Afghanistan. Afghanistan ekokota plus de 40 fois na Congo. Mais baza plus de 200 millions. 200 millions. Les Afghans. Sans compter que tout ce qui n'a pas de matana bino ba pays mususu bokokamo. Afrique est surpeuplée te. Démographie ni ba kolobela biso na Afrique. Boyebi vers des années 80 natia mingi 87. Ezalaki na mwana mwasi moko boye azalaki journaliste. Komone ezalaki Chantal Rose. Azali d'origine française. Aïgo visiter Zaïre à l'époque. Moi, ngana kutana ganaye. Parce que abane ko vana na hôtel moko ezalaki pembeni na biso na palais du peuple. Biso za bana matonge. Donc triomphal na coin wana palais du peuple. Biso toza wana. Donc eza nzela totambola makolo toyaka mingi na ba massa na palais du peuple. Po tozaki na ba massa ba chinois o babane ko tonga stade des martyrs. Alors, moi si wana azwaki hôtel moko wana, hôtel de presse era na palais du peuple. Siko ayaka mingi pa na biso, ayaki mundele française. Ayaki journaliste. Après, oh non, il faut une revisiter Matadi. Bakendaka na petit frère nanga bake Matadi. Tant komi na Matadi, bangongi basuye asali paludisme kuna. Abeli malaria kuna na Matadi. Tant azongi na Kinshasa po azwa traitement ya bien, aumela kite na hôpital à mama yemo. A koufi après 3 jours. Moi, si on a zobete la bino. Après petite sœur na ye auti France, bazaba Normande, auti na Normandie, a ye na Kinshasa. A ye gozo bembe ya grande sœur na ye, a memi yango na France. Et s'il est na ngoti, a kene pa kundi bembe ya sœur na ye. Après 1 mois, petite sœur ne susu azongi, a komine amoureuse ya Kinshasa. D'ailleurs, bon monagi komine Sylvie Cruz a comme qu'on participé na émission moko boye na télé Zaïre à l'époque na mboui boy émission où ezalaki intitulé Kobel Show. Ezalaki question réponse modèle ga ndenge zalaga awa na France ya champion question pour un champion. Ba modèle ga wana ba poser aux questions choix multiples ou répondre ba travailler pendant 2 ans na mboui boy. Ba te belé ba yeba fille wana. Y compris grande sœur na ye. D'ailleurs grande sœur na ya kotaki na Bobongo Star na studio moko ezalaki wana pembe na biso ayembaka chanson moko je voyageais à Matadi avec le train de Kibolabola. Ye française wana kotaka studio na yebite ba blog wana ba archive wana so ezalaka na télé Zaïre tilelo. Mais eloko moko na ningi na souligner bisika wana na lisolo yo. Elle a fait le voyage où à plus de 2 heures du temps de train, 2 heures du temps de train, à ce moment-là, Zamba, banda kwezate. Elle s'est posé des questions. Oh, yango tokoti na mboka mususu, oh, tozaka na Zaïre. Baby c'est non, tozaka na Zaïre. Oh, mais pour la ni banda kwezate bazamba. C'est-à-dire, le Congo est inhabité. À supposons que Bunagana est une grande ville construite. Balabala urbanisé, bandaku ndenge zaka na ba campagne. Est-ce que Rwanda goya avanda wapi? Rwanda goya avanda wapi? Yobi na France batu bakoma na France, balala libanda et surtout ceux ba pesi au foyer te et surtout ceux kozana moto akoyamba yote. Ola libanda, oyo tonga ndaka manzete wapi na France. Parce que milliers a déjà acheté, milliers a déjà urbanisé. Notre pays n'est pas urbanisé. Notre pays n'est pas
n'est pas construit. Batouana Taon Bayaga na Bunagana, ils trouvent des espaces vides, voire même bisobe, o baroule sa na bamboa na bango, na ba niao, na ba ngombe na bango. Bozomon. Alors, ngai na tsela ki bino, na tseli bino moi, article moko ya muke na komaki, na lobi na bino ke, depuis makambo guerre e bandi ya Bunagana, nanu FARDC abundate. Na tseki musapi na nganje, oyo azana preuve que FARDC si abunda bitumba. Aya, na bimisila ba preuve nyonso ke FARDC nanu abunda bitumba te. Bazo sala oyo babengaka ba stratégie de tampon. C'est-à-dire, babe ango bankama, boyebi nkama, barrage. FARDC zo sala ba barrage. C'est-à-dire, entrée à Kinshasa ezali aéroport Anjili, batiene si 300 militaires na aéroport Anjili, on benga ba tampon. C'est pas une force de combat, mais une force de tampon. Botie des chars bisika wana, botie 4 mortiers, ale ba soda, botie na basaki a zelu, yango benga ba tampon. Ba tampon, c'est-à-dire awa munguna kotate. Oyo FARDC azosala ba tampon. Ba image nyonso oyo bozotala ba FARDC baza ko sepela, baza ko bazui Bunagana, Ruchuru, eza ba image ya 2013. Eza ba image ya kala. Bomoni image moko batiaki porte-parole ya FARDC. Azolo bake oui, to uti vraiment ko benga na munguna, to récupérer Bunagana. Eza ba image ya 2013. Ba image nyonso o bozo mona FARDC. Image ya solo ezaka ka moko oyo bomonaki na kati ya mutuka ba soda na biso baza ko kima babosani minduki na bango baza ko lobake Chilombo a trahir bango wana nde ba image ya solo. Et à travers image wana nde ba ye ko sala siko ke babimbisa ba image ya kala oyo ya Mamadou Ndala. Ba image nyonso wana ezo mona eza ya 2013. Tangu Mamadou Ndala abengana ki M23. M23 wana bozo mona M23 eza nini? M23 ezali deux armées régulières ya Uganda na Rwanda. Bakamati ba Congolais oyo bazalaka ba suiviste bazofuta bango mbongo ebele po ba intégrer groupe wana M23. Il y a des Congolais, mais 98% ya basoda bazawana sont des Ougandais et des Rwandais. Objectif ezali nini? Objectif ezali diviser le Congo et ses ressources. Partager le Congo et ses ressources. Objectif, il y a deux pays wana. Makambo yo euti na États-Unis. États-Unis mutasalaka plan Marshall wana. On doit prendre une partie du Congo, donner à l'Ouganda et au Rwanda. Et faire en sorte que la richesse du Congo puisse être partagée par l'Ouganda et le Rwanda. C'est pas pour rien Ouganda a tonga izini mobimba. Il y a traitement, il y a or, et Rwanda peut sala yango via une société belge. Bateau basali na Rwanda, ce sont de Belges. Yango yoka depuis basala et loko wana traitement ya or, la Belgique et le bagasusuté. Mais tozala qui il y a 2 ans passés, Didier Rendex, Afinga Chilombo, pouvoir à l'Okuta, Martin Faye, tant que pesi bango accès batongelo wana na Rwanda. Nye munoko kangama. Bomona ka Belgique akota kasoma kamuna biso. Non, akoma observateur. Roi ya gosarani na Congo. Roi ya gosarani, so boyebi roi ya gosarani. Roi aegotala ba site oyo ba pesi bango. Roi aegotala ba Congolais te, il s'en fout des Congolais. Il s'en fout. Yo moni roi teremi na baganga fatibe, beton, fatibe. Ye moka zaki étonné. Onero ba pesa na roi kuta zomona ngote. Azomona un groupe de bobards, batumoko bazoya ko sala kijalelo. Aigina avion militaire, aketambola tiba kote ba site na bango ba pesa bongo. Tant mieux, ba sali ba signature na roi. Siri azongi na ye depuis azonga. Baloba ba relancer relations militaires entre la Belgique et le Congo. Basala yango. Baloba ba kotinda ba officier militaire ba ko entraîner ba militaire na biso. Basala yango.
2 avions de chasse au bomoni oye mataki wana. Sukhoi 25. Kabila mutasomba ngwesalaka défilé ya 2013 tango Mamadou Ndala abotolaka Bunagana na maboko ya ba M23. Nde défilé oto salaka wana Kabila somba ngome ba avion wana evandaka na parking. Poani evandaka na parking à la demande ya Monisco. Parce que ba avion o ya Monisco ezalaki pe na base ya Goma yango ne mutebane ko sala yango ne mutebane ko sala ba patrouille. Alors ba avion wana tellement vandaki tango molai ba démarraki yango tango moko boye ba avion wana démarraki. Alors yango ba sengaki na ba jeune pilote na biso ba oyo kaka o ba survolango basala survol moko boye ba benga na anglais meeting aérienne basala na ba pilote angolais bo ba pilote angolais pe bandimaki na bango bana batu pe baye. Alors tant baye ba pilote wana bake na base militaire à Goma ba démarrer ba avion mais ba avion ba neko matate ezotambolaka na se maison matate. Alors ils ont fait appel aux techniciens sud-africains. Nasi bomonaki na base ya aéroport ya Goma bomonaki ba minele moko ce sont des sud-africains. Bango nde ba yiko bongisango. Mais soki bokengeli bokomona ke ba avion wana ndenge mataki ba bengango essai technique e ko ke na attitude ya likolo te. Il faut une attitude assez. Yango bomonaki ba avion wana ezotambola essai technique. Après, ba yeko senga demande ba survoler na côte ya Rwanda parce que côte ya Rwanda ezana maïté. Soki pilote azako survoler peme na mai pesanteur akoyi ko benda mana mai adindi na mai. Alors ba senga ki na Rwanda ba survoler tout au long ya mupanzi na bango. Et Rwanda ndimaki mais malheureusement pilote ayeko zo ba kokoso. Azui ba kokoso ya kosala détour ake ko poser na aéroport moko ya Rwanda. D'ailleurs Rwanda alandelaki makambango mingi te parce que ils ont vite compris que elingo ça n'a pas accident et boma pe bato. Vous comprenez? Après nyonso basalaki na ba réseaux sociaux, oh voilà, ba avion, sikoyo, ba avion les gens on a panne, les gens on ba avion te kosala likamala ya malonga. Soyo bozana besoin d'avion. Vous avez vraiment besoin d'avion. Ministre de la Défense Nabino Aouti na salon international russe. Oh, basali exposé à avion. Sukhoi 32. Oh, ils ont ça la guerre na Ukraine. Bazote gango combien? 60 millions. Bino bandati lombaye boyibi combien? 60 millions de dollars bozu avion. Ya sika na basache nango. Bandati lomboye boyibi combien na caisse à l'état. Boyibi ba avion boni. Boyibi ba avion boni ko yiko pesa sécurité na Congo. Ba avion bozo compter na ngonde ba Sukhoi 25 wana mataki wana. Bota l'attitude nini mataki. Na pilote kudu ye mo sa ne selfie na kati. E bino bopeti maboko na yebisi bino nazo bandela ti lelo ba FARDC na ba bunda komba mokote depuis mois de septembre. Oh nyonso bozo mona ba olakisa bino na ba réseaux sociaux. Ezali ba guerre le cas déjà en 2013 entre eza ba image ba sali ba séquence eza ba soldat ya Mamadou Ndala ba image nyonso wana bozotala image ya sika ya lelo 2022 ya FARDC ezate d'ailleurs ce boni botala ba image ya bien botala ka intense c'est la bina ba image parce que ba yebi que la diaspora à 100% balandaka mingi ba réseaux sociaux. So tena ba Congolais boni bazaka na intense na ndako na bango. Bazate. Ba Congolais boni batalaka intense na bandako na bango. Bazana bango te. Mais Congolais nyonso azana téléphone na ezana internet, azana Facebook, azana YouTube, azana Instagram, azana TikTok, ba image nyonso oya lokuta bazo sopera bino kuna. Si l'on balobaki nini dernièrement, lobby, on ne négocie pas avec les terroristes. Mais na minute, bazo négocier na Luanda. Bazo négocier kutuna M23 te, mais bazo négocier na Uganda, na Rwanda. Siko ya ebisi bino ke, akobengisa armée kenyenne, po eya ko bundela biso, mais armée kenyenne, tange ye ekuti armée na biso na tampon. Bo armée kenyenne osani. Bino batu boyebi nzela bo telemi.
ngai siko mutu bobengi ngai naleka liboso eske nayebi nzela armée kenyenne pe esala tampon bakamati basaki ya zero batie ba mitraillette boye bango pe bavanda depuis bavanda sikoyo bauti ko éliminer 4 tampons 4 barrières parce que ba rebelle bazaki na 80 km ya Goma bakomi 60 km lelo bakomi 20 km Goma ngwana baleki déjà Nirangongo ngomba ya volcan esi baleki côté ana nyonso babilanga ba pomme de terre ba madesu ba rebelle déjà babani koliango ba rebelle te mais ba terroristes qui sont des Ougandais et des Rwandais y compris quelques Congolais oyo bazana mouri ya mboka te et bazana Kenya d'abord fibre optique oyo epesaka biso Congo internet eza ba Rwandais na ba Kenyien d'ailleurs ba Rwandais na ba Kenyien ba contrôlera ba pel nyonso ya Congo botyo mona te Burundi lokola lingaka Rwanda te parce que Burundi alingaka Rwanda te Burundi atindi bouc émissaire moko boy un espion atindi bakutana na Chilombo bayokana ndenge nini basangana Congo na Burundi tosangana tosa la guerre na Rwanda basololi makamu nyonso kuna esili tango tipe wana bimi azongi na Burundi Rwanda a publié ba photo nyonso yo ba journaliste ya Chilombo bakangaki mutu wana na ba information ya mutu wana kende kosala nini pa Chilombo nani ayebi ke fibre optique na biso epesaka biso internet na Congo euta na Kenya na Rwanda Kenya na Rwanda bazosala chemin de fer ya munene kolongwa Kigali ti Nairobi Kenya na Rwanda bazali peuple moko ce sont des Tutsis bazaba Tutsi entre le loup ne se mange pas le loup ne se mange pas ba Kenya ba ko boma ba Rwanda te bande ko na bango ba Kenya ba ko boma ba Rwanda te siko yo bengisi ba Kenya ponani et puis ponani ozo kosa batuke ba FRDC ba récupérer Bunagana batu ba sali feti ba champagne fungwami nazana muta benyinga na vera champagne na maboko abi google Bunagana lali mutana champagne oyo biseke lali te a des fois osala crise oyo muto bomaki na téléphone atiki na poko ana lala na yo campagne nyonso yo basaleli biso Ruchuru Ruchuru bamboka nyonso ya Ruchuru wana ba rebelle bazobotola ngo de plus en plus boye bake bamboka wana eza na lithium bamboka wana eza na Colombo oyo tobengaka coltan bamboka wana eza na or ya munene alors tango bozo céder bamboka wana bango bazobenga ba investisseur na bango au nom de la guerre baza ko exploiter au plus vite muto ayibaka loso na nzongo aliaka ndenge moko te na muto azotoka loso muto ayibaka loso na nzongo adundaka mbango atafunaka kutu te modelo bango bazoyiba biso or. Alors on se pose des questions. Si Kabila azana centrale munene ya information oyo azozwa na Congo azopesa na Rwanda nani yebi yango te. Ils sont nombreux batambwe mwamba nyonso wana font le même chose. Ba Ruberwa ba Moïse Nyarugabo font la même chose. Bazo trahir biso du jour et la nuit. Tozana armée te bongo restructurer armée te ponani. Et puis tozana armée te ozokosa batuke tozo bunda ponani. Totika luko bunde tumba mogote. FRDC o nyonso ba omono bakangi ba militaire eza ba image ya 2013 o bakangi ba militaire rwandais le seul militaire o bakanga kezalaki de rwandais babande ko sala patrouille na frontière Congo esi azongisa ba soda wana na Rwanda via la demande ya Jean Lorenzo boyebi yango wana eza vraies informations. Le reste ba image akala bandeko ba image akala tane ba osaka na biso tala Chilombo nenga osaka eso mona na mboko eza na guerre ba oboma ba imboka président de la République aolata Moël azolata Hermès azolata Jean-Marie Weston
Est-ce que Moutandeng wana rosa libomate? A rosa peine d'okite. Moutandeng wana rosa peine d'okite. Oebia kendagi kalamingita kendagi na West Africa na Ghana. Akuti na Ghana ba chemise ba latera ba tissu wana ba bouton machette o esopa lo ba nzamba. Eleki 2 jours te orika komanda yango kuna. 2 jours te totale bona Kinshasa alati ba bilamba ba Ghana yona. Eloko ezanga ke ka mayaka wana. Na ekoti ya rouge wana. Mais muto ndenge niyo. Au moins qu'il a pas soif à pouvoir, soit il y a un mouton normal qui réfléchit, incompétence, bon, ça va. To sangana, to ça la transition comme ça, to qu'il y a une belle élection, na repostulité. Je me sens incapable de diriger Mbogo. Et les kinga na moto. Mais non, à l'ingito qu'il y a une belle élection à tricher, à Zalasso wana, à continuer au tika koboma ba Congolais. Nous voulons un président Oyo à combattre la Baimboka. À laisser les Congolais à créer emploi. Moi, je ne fais pas les choix pour le moment. Parce que balobi que tu voter, mais na liro tozo kende le ngombo la diaspora pour voter et que zombongo mingi pe que la moi passe. Je ne crois pas à cela. Na boyi angote mais on verra. Parce que l'élection est en décembre 2023. Total la makambo ngezo kende. Total la ga ngezo kende. Mais FRD sazo bundate na robande nango o azana tembe aye natia makoki na nga ba preuve na nga na mesa. FRD sa beti atalisa si mogote depuis mois de septembre. Muta o contredire ngazate. E Bunagana ezaka toujours na maboko ba Rwanda. Rutshuru eza toujours ga na maboko ba Rwanda. Nord Kivu wana e kondi déjà ba kondisi Nord Kivu. Boyebi Nord Kivu eza la seule province o ezali na 2 frontières ya pamba. Na droite ezali Uganda, na gauche ezali Rwanda. Et si li Nord Kivu a 2-3 frontières te. Parce que kati na ezali lac Kivu. Lac Kivu siko na senaye sud Kivu. Sud Kivu ndaza na chemin de fer. Chemin de fer ebimiti Puerto Lubumbashi. Lubumbashi likasi kabongo côté ya port ya Lobito. Et ozui mboka lokola Nord Kivu. Ozui Uganda, Burundi, Rwanda, okotisi yango, emeli yango. Siko baboto la bino eloko munena ndengwana. Eloko ya gayara ndengwana baboto la bino. Oh, boni buyugo. Epe tonda nkita. Boyebi lithium o basolo bela lithium. Yango ndeko zara carburant ya lobby ya automobile. To bando tia sube sensité. Batie loga motera munene ya lithium o démarrer ka mutu kekei. Eza siko ta lebele kuna na Nord. Poni batiki Sud Kivu. Bazanga na ba Sud Kivu. O bakanya baonga o boyira boy. O Beni boyoka su Beni. Beni boyoka ngo lisusu. Ba te Beni te. Koto yo lithium. Bunagana lithium. Bo senga ya lithium parce que lithium ezaka na 3 pays dans le monde. Il y a l'Australie, il y a Turquie et Congo. Australie, Turquie, bazaka na 15% lithium ya monde. 85 millions c'est Tigali. Nord Kivu na Nord Kivu. Sikoyo. Bino bo vandi kuna bozo bina bozo sepela mboke kende. Ah botika biloko wana. Botika biloko wana. Et puis biso tozade yana ba militaire oyo ba leki déjà 3 pays wana na ebele. Bo recruter sous ba militaire ponani. Poni bo sombi ba chasseur te ya sika. Bo sombi ba suko ya sika te ponani ni. Ezo sukula na Ukraine. Bazo teka ngona wenzati ya Russie. Eza wana na wenza Russie. Ba missile nyonso wana ponani bo tie sous-marin te na Lac Kivu. E betaka ba missile na musika. E ko coûter biso logoni. Ça ne vaut pas des milliards. Pour la nibotia ngote. Bon, ce qui est aussi mboka bazoyi ba plus de 200 millions. Mais avion à Pamba, RBC 737, ils ont coûté dans le 30 millions à Pamba. Bozo kwa kosomba te. Yo moni on ezali mboka. Est-ce que batu bazo kamba biso bali batu? Ce sont des animaux. Nazo bandela, na tie musapi na nganje, muto azana preuve moko ke ba FARDC bazo bunda. Aya. Aya komelanga to sa ne débat na tinde aye image to sa la débat contradictoire
ngai na lakisa ye na telefone musu ba image o naza nango soki na tieli bino na Facebook bokolela batu musu banda ba mama musu depuis ba bandai ko kima lelo 4e jour nanu ba lelo côté mama mukolo liputa salité soutien zate suki salité asimbika ka éponge na yebo azokima likamba yebitina te nzambe bon nga na suki awa parce que tension banyo matamata ngai nazoko wasute na suki awa nde tokosola ata lobi merci beaucoup.